Bonjour, bonjour, bonjour la Chine de Karine Mokondi, la baronne. Bonjour Arieta Kikuli. Lelo eza le 18. Date o eza inoubliable pour nangai. Date o eza inoubliable. Nakoki kobosa na date ya le 18 te. Tous les 18 du mois, na bando kanisa toujours Arieta Kikuli. Ki mukolo Karine Mokondi atiaki mwana na ye na mokili. Qu'elle a mis un enfant au monde. Aujourd'hui, le 18, Arieta Kokisi 9 mois. Donc, le 18 mois, il y a mai, Arieta Kokisi 10 mois. Chaque 18 du mois, nabanda kubosanaka Arieta te. Parce que nabanda kubosanaka Karine te. Non. Et Obaloba, histoire vraie, incroyable et vraie. Incroyable et vrai et incroyable et vrai. Donc voilà, bon anniversaire, Arieta, 9 mois. C'est pas vraiment eloko pamba pamba. 9 mois penza. Arieta azokola, azoloba, azotambula, akomina minu. Vraiment, Karine Mokondi. Vraiment bravo, félicitations toujours. Parce que bato ba benga bango kisita, il faut bayaka ko kotaka na live na yo, po baya ko yoka ba témoignage. Bato bazanga espoir ke bako bota lisute. Bayaka na chaîne na yo bakota po bayoka ka ke histoire vraie za na kati ya Karine Mokondi. Vraiment bravo Arieta, lelo eza 9 mois na yo. Des gros bisous, Arieta, la princesse de Jésus. Et la maman de Arieta, Karine Mokondi. Et Coco de Arieta, qui coule la princesse de Jésus. Nzamba Pamboula Bino. Et c'est comme ça il s'agit. Moto batiela kaye misapi nde moto akamu sakabatu. Moto batiela kaye point nde nzamba tobola kaye. Bata mukili batiela batu point musapi point. Mais nzamba batiela ka jamais mutu musapi point. Bino botila batu misapi point. Botila Karine misapi point. Mais nzambe aza ya nzambe. Karine Mokondi avec Jésus dedans. Avec Dieu dedans. Avec le Seigneur dedans. Donc, franchement, eza histoire vraie so bolanda ka Karine, bolanda so ebozala kana ba doute, bolanda kaye réellement. Mais so boye na balo, boye na ba boya ka kotala boya ko yoka nde ka nde biso ba chinois to lobela kaye, wana bo comprendre histoire te. Il faut bo vanda penza, bo vandi bo comprendre histoire na ende bo yeba. Boloba mwana onde basalaka ebwe, mwana onde balobelaka ebwe, mwana onde bakoselaka makambo ne boko. Mais soko ozaka lo yengelo oko comprendre histoire Karine te. Parce que histoire Karine eza ya munene, esili nanu te. Esili nanu te. Soko ye na lo yenge oko comprendre histoire Karine te. Mais soko ye penza na bosolo na bonzambe oko comprendre histoire Karine. Tina suka parce que nane suki nanu te hein. Histoire n'est soukité. À la fin, il y a à terre à filmer. À terre à filmer. Donc, bouye bake. Et si li na noté. To comme on a bikamu cité. Akamu si na nou batute. Donc, bozala. Bao baza penda na vrai bozala. Bo silama. Bao baza na agité. Ah, bako okene na bango. Ya bako okene na bango na ba chaîne mususu bangembo po bangembo bazali ebele bangembo bazali ebele donc tokoki kokanga bangembo te po bazana ba mapapu mais biso toza na ba mapapu te to silama parce que so bo silami te boko raté makambo ebele. En tout cas na tikibino c'est zalaika pona souhaiter Arieta bon anniversaire na ye. Et 9 mois ata bino moko. 9 mois na
avril, 10 mois na mai, 11 mois na juin, juillet à kokisi 12 mois. 12 mois, ça fait 1 an. Bandeko. Ah, bébé silicone, wana ba benga ki ye na ebite soki zaki kindoki. Po balia ki penza kindoki, bakabula ki babulanga ndo kindoki. Do bakoma ye ko bota babulanga ndo na bango neti ba mayebo. Donc voilà. Na tiki bino na uti musala, na komi. Vraiment na komi na parking. Après na lobby avant mata. Na sala déjà vidéo pour na Arieta sinon na obosana. Depuis 3h du matin, naza debout, do na komi kasiko. Ya on a lobby na sala Arieta qui coule, la princesse de Jésus-Christ Nazareth. Ba maman le anniversaire ya Arieta akokisi 9 mois. Ndenga zaki na 9 mois na libosi ko akokisi 9 mois ya réel sikoyo. Wana zoloba papa mama koko kokolo. Et puis azoloba tata zo benga pi ba tanti na ba tonton. Bisous la chaîne de Karine Mokondi. Bye bye, c'est mes fashion de notre officiel.